Bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu kiangani mbote na bino banso besika bozwami esengo kati na motema tango nyonso bozali kokotisa biso kati na bandako na bino pona kolanda émission bino bokolingaka mingi émission ebengami émission masolo ezali émission ekoloba kobele masolo monene papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye na mokola lelo biso nyonso toyebi tozali na année moko ya centenaire oyo biso toyebi kobanda le 6 avril 2021 le 18 mai 2021 le 6 juin ezalaki envahissement ya cité sainte qui 100 ans tokei le 12 septembre oyo bakangaki papa Simo Kimbangu arrestation papa Simo Kimbangu na 1921 na 2021 tokokisi 100 ans et le 3 octobre oyo yalaki condamnation na ye kuna na Mbanza Ngungu bana papa Simo Kimbangu ezali na biso esengo po ete nani andimaki ke lelo oyo biso na bino na année oyo centenaire tokoki kokutana po ete kokosolola na bino lisusu na mokola lelo kasi lokola nzambe alingi biso makambo na ye kolekanaka te lelo oyo tozali kokota le 12 octobre oyo yali kufa ya papa Simo Kimbangu pe mbotama ya papa Simo Kimbangu 70e anniversaire ya kufa papa Simo Kimbangu pe mbotama ya papa Simo Kimbangu na yango pona kobanda émission na biso na souhaité bino nyonso bana papa Simo Kimbangu mokili mobimba na souhaité bino bonne fête ya le 12 octobre 2021 kasi na mokola lelo na émission na biso bandeko na bino kati na Ratel ki France tomonaki malamu to bengisa mama na biso po ete lelo to solola masolo ya centenaire ya le 3 octobre po ete ye alimbolela biso na kati na bandako tozo biso tozo bakaka le 3 octobre le 12 octobre mais mingi kati na biso soki to lobi lisolo wana ekoma kolokola likambo ya sika bana papa Simo Kimbangu bakimbangiste tolingi kotanga te tolingi ko se documenter te tolingi pe koyeba te tolingi pe kosala ba recherche te kasi lokola pesameli biso mokumba to ya epai na bino yango to memeli bino mama na biso na mokola lelo mama Fifi luyola oyo ye na mokola lelo nde tokosala na ye tokolobana na ye masolo oyo le 3 et le 12 octobre yango na kosenga na ndeko na ngai papa Branly epai azali na sima pe bandeko mosusu équipe technique mobimba na pesi bino merci pe mbote na bino nde tokokende pai mama na biso azali po ete toko koloba tomona ye to banda masolo na biso sima nde bokoyoka oyo nini mama na biso amemeli biso na mokolo ya lelo ya mois oyo ya octobre tozali ko fêter kufa pe mbotama ya papa Simo Kimbangu mama Fifi mbote nayo mbote papa Lambert mama na kanisa sengo mingi topesi yo merci ya mingi po ete ondimi invitation na biso ndenge totindelaki yo yango na masolo na biso tomonaki ke tosolola lisolo po ete bandeko pe mosusu bakwa koyeba tina ya badato tozali kolobela yango tobengaki yo topesi yo merci na ndenge ondimi invitation na biso nde okomi kasi tokosenga na yo mama malamu pe bandeko bazali kolanda yo na kati na radio télévision Kimbangiste oba bombami na sima na tele na bango bazali kotala bandimi okota kati na bandako na bango po ete bayoka yo tolingi baza na posa bayoka mongongo na yo bayeba yo ozali nani omibimisa esima na yango tokotala nini oyo tobongisi ndeko tokokena so malembe pona masolo na biso ya mokola lelo mama Fifi topesi yo maloba merci papa Lambert na maloba osili kopesa ngai ya liboso na pesi bino nyonso mbote bino bao nyonso bozwi libaku ya kolanda biso bipai biso bosili kozwama nde mboto eleki monene na bambote nyonso ezali epai ya ye moko sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani
mojalisi na sepe na likolo epai ya sili kozwama kuna na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Mbote na yo ebele, bon anniversaire, bonne fête euti epai ya mwana na yo mama Fifi Luyola. Ya solo papa Lambert ndengo uti koloba kombo na ngai ezali mama Fifi Luyola. Nazali moko ya ba fidèle o azali ko évoluer kuna na paroisse Pilote de l'Europe, paroisse ya Saint-Ouen. Nde nandimaki invitation na bino émission masolo pona koya kosolola na ba événement oyo ezali mingi etondisi mois na biso ya octobre. Mois ya octobre ezalaka mois moko vraiment riche en événements et pas na biso ba kimbangiste ba événement pe ya mikete mais ya minene pe ya makasi. Raison pour laquelle yangwana na ye kondima invitation na bino po biso nyonso to meka kosolola na tina ya mikolo oyo nyonso et lekanaki uta 1921 pe 1951 na kati ya mois d'octobre. Merci bana papa Simon Kimbangu ndenge to uti kolanda mama na biso mama Fifi Luyola ndenge ya uti komi bimisa biso nyonso to uti komona ye to yoki ye. Mais masolo na biso siko to lingi to banda koyoka oyo to bongisi. Mama Fifi na kanisa lelo oyo biso nyonso bana papa Simon Kimbangu tozana esengo. Po ete papa na biso amemeli biso likamba kitoko ya esengo oyo biso nyonso toyebi ke tozali ko fêter centenaire banda uta ba condamnaki papa Simon Kimbangu injustement kuna na Mbanza Ngungu na le 3 octobre 1921. Le 3 octobre 2021 tokokisi 100 ans. Ezalaki pasi na tangu wana melelo ekomeli biso esengo. Mama tokosenga pa na yo lingana no kolimbolela biso nini oyo tokoki ko retenir pour la date il y a le 3 octobre na événement où tozali ko fêter il y a condamnation papa Simon Kimbangu. Topesi yo malo maman Fifi. Matondo papa Lambert tout à l'heure na sepela ki na introduction utaki ko sala. Tango lobie ete biso ba Kimbangi se sengeli to sala ba recherche ya solo. Ezali devoir pe mokumba oyo epesa melaka biso epai na yemoko papa Diangenda kuntima surtout biso le jeune ceux qui na bosani en été entre 90 to 91 na le 4 août papa Diangenda lobaka na centre d'accueil pa ba jeune o bayaka ko fêter date wana le 4 août alobi vous autres le jeune vous êtes ceux sur qui nous comptons non pas seulement au sein de l'église kimbangiste mais partout dans le monde entier. Ne vous contentez pas seulement à quémander. Car si vous demandez, vous quémandez, personne n'aura de l'égard pour vous. Cherchez par vous découvrir vous-même. Et les soirées spirituelles vont vous aider. Les lotomoni, papa Simon Kimbangu Kiangani, chaque mardi, azo koti sabiso soirée spirituelle. Et pas iwa pitozo zo ma bomba mi makambwa minene wane zali université l'équipe ba université nyos. Na yatina na yango biso ba jeune ndenge na lobi papa Lambert ndenge yo po beteli yango c'était toza na devoir ya kosala ba recherche ya solo mokolo le 3 octobre 1921 ezalaki mokolo oyo ba condamnaki papa Simon Kimbangu ezalaki mokolo ya pasi mais to ebandaki boni papa Simon Kimbangu azala condamné na date le 3 octobre. Ya solo télévision ezali na bangonga oyo bapeselaka biso bakatelaka biso tokoki kokende na mozindo te mais après le 6 avril tango ba raté ko kanga papa Simon Kimbangu wana pe toti ko fêter centenaire na yango papa Simon Kimbangu akimaki atambolaki na ba village ebele village ne asuka ezalaki na oyo to bengi Mbanza Nsanda le 10 septembre et pa wapi atikela biso même prophétie oyo ezali ya makasi ti lelo to benga prophétie ya le 10 septembre oyo to tangaka nde azwaki mokano alobi ete ngonga ekoki ifo yemo akende komitika po ete bakanga ye na nzela tango ya azalaki koya atambolaki pe na bamboka ebele kino ememaki ye na Nkamba alors ekomaki na mokolo ya le 12 septembre oyo pe ezali mokolo ya mbotama na ye nde Messe Snoek ye azalaki agent de territoire belge asalaki descente na Nkamba
ba alertaki ye certainement epai ya bandeko na biso kaka ke Kimbangu si azongi nde ayaki kokanga papa Simon Kimbangu. Ezalaki na mwa pokwa. Tango bayaki kokanga papa Simon Kimbangu, violence esalamaka lisusu te. Po ye moko déjà si a préparaki batoke ngonga nanga ekoki na komi kokende. Epai nyonso atambolaki apesaki ba adieu na ye epai ya ba ninga bandeko bandeko nyonso oyo bayebaki ye na bayebaki ye te na bamboko azalaki kotambola. Phénomène wana esalamaki ndenge esalamaki na ere ya Nkolo Yesu. Nkolo Yesu tango pe alingaki kokufa. Amonaki ke ngonga na ye ekoki nde tango akotaka na Jérusalem. Bamatisaka ye na mpunda balobi mpunda wana banda ebotama moto mosusu amatelaki yango te. Nde ya mataki bato bayaka meke ba sepeli balobi Ozana Ozana fils de David. Ba mama batata bana bakumisaka Nkolo Yesu. Nde sima akendaki po ete bakanga ye. Na papa Simon Kimbangu pe salamaki bongo bato batondisamaki na esengo. Bakumisaki papa Simon Kimbangu basepelisaki nzela zai kotambola. Kino tonga komi na nkamba ndenge tolobi na mokola le 12 septembre ayaki komitika bakangi ye. Bolimbisi tango bakangi ye bakangaki ye na bato ebele. Délégation ya bato bamemaki bango kino bakoma le 13 septembre na Tisville na tango wana lelo to bengi Mbanzangungu ezalaki à peu près 125 prisonniers. Nde papa Finangani na papa Nzungu bazalaki ba secrétaire na ye bango bakanga makite. Papa Simon Kimbangu apesaki bango instruction bino bo mitika te. Bo zala na mopanzi biso nde tokende. Bino bo tikala. Bango ba mikenda ko mitika te nde ba memaki papa Simon Kimbangu. Na sima mikolo misatu c'est-à-dire tant to komi na le 15 septembre. Bayaki ko remarquer kuna na Tisville que mama Mwilu na bato bazalaki lokola ba personne clé. Oyo vraiment bazalaki na bango bosenga pona procès sala bazalaki tem Finangani na Nzungu. Nde bazonga Kimbangu kozwa Finangani na papa Nzungu bazwi na mama Mwilu bazwi na bana papa bango misato bazwi na mama Kinzembo nde baye komema bango. Nde à partir ya dimanche le 18 ba monaki ete bato oyo bazaki na bango bosenga po basala procès wana basilaki kokoka. Nde procès ya papa Simon Kimbangu esilaki kobanda. Tango procès wana esili kobanda papa Simon Kimbangu ye procès na ye bandaki na mokolo nyonso wana tokomaki yango na papier. Procès ya papa Simon Kimbangu eyaki kobanda quelques jours après. Moto oyo azalaki na dossier ya papa Simon Kimbangu ezalaki oyo tobengi commandant de Rossi. Commandant de Rossi pour nini parce le 29 le 29 septembre. Le 29 septembre nde dossier na bandaki. Nde ba ko condamner les trois. Dossier na bandaki le 29 septembre. Voilà. Merci yango na bandaki jeudi. Voilà. Dossier à papa Simon Kimbangu bandaki jeudi le 29 septembre 1921 à 9h. Merci papa ndenge osili ko rappeler loko wana bandaki na 9h. Moto azalaki en charge ya procès wana ezalaki papa de Rossi. Papa de Rossi pona nini po azalaki commandant, azalaki soda. Ya katina azalaki ko officier kuna na armée ya ba italien. Na minute sur la porte nationalité les aki italien. Mais yende moto ba monaki ya solo azalaki moto ya kokisa maki po asambisa papa Simon Kimbangu. Mais pona nini papa Simon Kimbangu ya azalaki civil ba memaye na tribunal ou ezalaki conseil. Sikande yango na moment tozolinga toyo parce que papa Simon Kimbangu azalaki civil. Mais pona nini basambisa yete bakende ko sambisa ye na nini te bakeko sambisa na nini moko militaire. Ndele bango bazalaka na mayele o ya bango. Heureusement pour na biso malgré bango bazalaka na mayele na bango ya tata Nzambe elekaka toujours ezalaka toujours na likolo. Ezalaki déjà depuis le 12 août 1921 que ba contre nyonso ba territoire ezalaki ya Tisville na Luozi. Batiaki yango sous régime militaire spécial. Pona nini parce que ba monaki que papa Simon Kimbangu azalaki très dangereux. Tango akimaki le 6 avril bazalaki ko lukaye. Ndenge bazalaki ko lukaye esengelaki ba côté wana nyonso ekoma sous contrôle policier de manière que esika nyonso bango bakolinga kokende kosala
exécuter ba mission na bango to makambo nyonso bazala lokola na régime moko spécial oyo ko permettre bango bakoka kosala mosala na bango ezali ya kokanga papa Simon Kimbangu. Lelo tozomona yango papa Félix Antoine Tshilombo asali état de siège. Pona nini mboka bato kokufa eleki ebele na este bato kokufa amoni ete il faut acha état de siège, c'est-à-dire ba militaire il faut ba remplacer ba gouverneur, il faut ba remplacer ba institution mingi pona ba meka ko pesa kimia kote wana ezalaki pe lolenge moko na tango papa Simon Kimbangu. Biso kuzuka papa Simon Kimbangu moto akufa ki na ete eloko ya mabe ezalaki te, mais pona kaka moto moko lokola ba mona ki eta ezalaki gênant pona à l'époque ya ba colon ba mona ki il fallait papa Simon Kimbangu azala a kokangama nango ndeto uti ko expliquer pourquoi tozalaki na kati ya conseil de guerre, pourquoi ba soda ne mutu basambisa ki papa Simon Kimbangu. Donc ezalaki par rapport ya ordonnance ya le 12 août 1921 où komisa ki ba territoire ya Tisville na territoire ya Luozi sous régime militaire spécial. Nde tango papa de Rossi aye ko sambisa papa Simon Kimbangu procès wana ezalaki na 7 audience. Ba audience wana mingi ezalaki ko durer 3 heures. Et pas iwapi papa de Rossi asalaki o nyonso ko sala violence nyonso pona ko meka ko mema papa Simon Kimbangu to na bakangami nyonso na ba question to ba réponse oyo ya azalaki nango besoin ayoka na tina ya ko condamner bango. Mais malgré cela, papa Simon Kimbangu azalaki ferme na o ezalaki maloba na ye ndenge moko pe na bakangami nyonso bazalaki ferme yango esalaki ete bazalaki na choite ba meki ko bricoler o ezalaki procès na bango ba meki ko tia ba mona ke groza na faveur na bango nde na mokolo ya le 3 octobre 1921 ba ye ko condamner papa Simon Kimbangu. Na kati ya bato ba condamna qui est tribunal wana ezalaki composé na 3 personnes. 3 personnes, c'est-à-dire juge principal unique azalaki kaka moko ye moko papa de Rossi, ministère public nde papa Dupuis, bongo greffier na kombo ya papa Berever. Bango na nde misatu bazalaki en charge ya ko sala dossier procès pardon ya papa Simon Kimbangu. Kasi toye bango ete bato penza ba telemelaka papa Simon Kimbangu o balingaki ete papa Simon Kimbangu penza akangama bazalaki ba conscient que babengaka toyika na lopoto, c'est-à-dire lisanga ya bato misato na bango tokotanga kuna ezalaki ba commerçant na ba industriel, c'est-à-dire bato bazalaki bato ya mbongo o bazalaki koteka biloko bazalaki ba commerçant makasi po bazalaki na ba usine ba société bango ne penza ba telemelaka papa Simon Kimbangu. À part bango ezalaki lisusu na oto bengi les clergés catholiques okozwa kuna révérend père Jodogne ozu lokola révérend père Wings puis misusu na van de Rosendal bango wana penza ba telemelaki papa Simon Kimbangu balobaki ete avant que tu banda kosambise bango balobaki moto il faut akufa, il faut ba pendre ye. Donc tout le monde ba clergé, tout le monde ba commerçant et puis ba to asu ke zalaki la presse biso soto yebi ke ba journaliste mingi ya makasi ya mokili ba zalaka na sima ya ba grande puissance bango ndemba sala ka bango. Donc pona bango ba mona ki ete papa Simon Kimbangu aza ko déranger ba intérêt na bango azali vraiment nocif na tina ya développement oyo ya bango ba colon na misala na bango ba yaki na ona mboka Congo. Nde tolo ba procès wana ezalaki nango tika kaka ba kende na procès. Popona bango ba yebaki déjà que papa Simon Kimbangu akita amata azali moto ya kokufa, il faut akufa. Nde de Rossi ayaki kokokisa o ezali makanisi ya bato bazali kotia pression a condamné le 3 octobre 1921 na peine capitale. Mais tala eloko kamusaki bato muto ye moko azalaki ministère public o ya participa ki na jugement wana alobi biso soto yebi ke ministère public nde ye muta pesa ka ba peine. Normalement quand tu yem ta pesa ka ba peine na makasi ezalaka sévère, mais monsieur Dupuis o azalaki ministère public a pesi
nini travaux forcés et pas papa Simon Kimbangu a perpétuité. Donc akota boloko kende ko sala misala o esengeli na ye prisonnier kende ko sala ma robima lisusu te et puis apesi ba boloko ezalaki ko kende de 2 ans à 20 ans pona bakangami mingi bazaki na papa Simon Kimbangu. Kasi juge ake ko pesa kutu peno elekaki ya ministère public. Alobi papa Simon Kimbangu denga azali wana peine de mort. Likambo siko ya kokamwa mais c'est du prix ministère public aboyaki yango asepelaki na yango te alobi ngandenge esali bo il faut na sala recours na introduire recours ya en grâce en faveur ya papa Simon Kimbangu nde elongo na ba protestant misusu ndaki sa révérend Jennings bango nyonso ba plaidaki epai ya gouverneur po ete ba meka ko sala commutation de peine, c'est-à-dire ko bongo la peine ya papa Simon Kimbangu na oyo ezalaki peine ya liwa ba komisa yango na peine ya détention à vie. Nde lokola nzambe akokwea kate nzambe akolonga kaka posa papa Simon Kimbangu ezalaki iteke akufa lokola nkolo Yesu posa na ezalaki ete ndenge bayokalaki na nkolo Yesu akende kosala boloko na ye ya 30 ans na tina kosikola bato moindo nde tomonaki pene wana eyaki na mokolo ya le 19 novembre 1921 roi ya Belgique aye kolobete peine ya Kimbangu ezali lisusu peine de morte mais ekomi détention à vie. Et loko ane pesa ki pasi epa ya bakolon mingi epa ya ngambo mindele ba mona ki ete ifsengela ki papa Simon Kimbangu akufa penza lokola likambo ya tata nzambe o ya kangi yango wana kaka esalamaka ndenge papa Simon Kimbangu akanaki nde na mokolo ya le 3 décembre 1921 toujours. Et sengelaki siko papa Simon Kimbangu asala nini akota na train wana po kende wapi po kende kobanda boloko na ye. Donc o ezalaki ya journée à le 3 octobre na mwa mokuse yango tomeki kopesa o ezali kaka aperçu mais na kati wana ezali riche en événements et pas wapi mama mulu azalaki na pasi o papa Simon Kimbangu aki kosunga ye et pas wapi ba réponse pe ya makasi pe samaki epa ya mindele na pa papa ki solokele makambo lekaki ebele mais lelo totalisi kaka lolenge nini procès ya papa Simon Kimbangu elekaki epai ya basoda pe na ndenge nini ba kondanaki ye ndenge nini boni ekomaki ete ye mutazali condamné à mort elekaki na détention à vie. Merci bana papa Simon Kimbangu kiangani na kanisa touti kolanda ndenge nini mama na biso mama Fifilu yola ala kisibiso alimboleli biso pasi oyo papa Simon Kimbangu monaki. Papa Simon Kimbangu na kanisa le 3 octobre 1921 nde alakisaki monene na ebo nzambe na e kati na mokili po ete mutu lokola ngai na yo ake komitika d'abord yemoko et ba condamné injustement. Ezalaki programme ya yemoko nzambe ndenge mama na biso auti kolobela biso tomoni tango ba condamné ye ba mindele ba monaki ke muto yo tusto zuye ezalaki pona bango victoire ke muto yo akufi tozoko bomaye condamné à mort bake ko sala croix kuna bake ko tiango na kaebe na likolo kuna poete yangona ne croix ba ko crucifier ye ndenge batiaki nkolo Yesu bakamati mutake ko sala cercueil déjà mondela ke ko sala cercueil azoya na cercueil na ye treniata ye trenga kawana donc dona cercueil nzambe alaksaki monene na ye mais le 3 octobre papa Simon Kimbangu akopesaki makamu na ye ndenge mama uti koloba na biso awa aki ko ceinture Congo mobimba décision na epo nande akende na likola bangala po ete kunande akiko kanga toyibi nenga kende kakangi Congo nyonso ndenge na yitu mama za ndengwana donc Congo mobimba ya kangaki yango tomona ka biso bakimbangisto koloba kango ke ata 1 million mabele ya Congo mutu moko ko kozwa ngote po ete papa Simon Kimbangu a encerclé yango déjà uta le 3 octobre 1921. Ya solo bana papa Simon Kimbangu ezana biso lelo esengo po ete tokende komona pasi papa tata na biso lelo biso tomoni tonon tozali komona bato biloko euti na papa Simon Kimbangu kiangani auti kolakisa biso yango ba biloko balingaki babomela papa Simon Kimbangu ba makambo ebele ya pasi
mais lelo ekomeli biso esengo pona nini ezali ekomeli biso esengo pona nini passionné yaki yango wana mwana papa Simon Kimbangu kianga na mokola lelo totika haine pamba te bato ya kala haine nde ya muke ebandaki po ete bamonaki makambo papa Simon Kimbangu azalaki kosala zuwa ekotelaki bango ndenge na kale yalaki na nkolo Yesu Jean-Baptiste azalaki ya solo ndeko nkolo Yesu ye mutabatisaki nkolo Yesu metango bibisi na mai amoni couronne salami na kati ya mutu ya Jésus et pigeon ko telema na lipeka ya nkolo Yesu ye moko atala lobia Messi oyo bazali ko balobaki na biso ndezali nde ye nkolo Yesu tanga kei ene bandi na Jean-Baptiste bana papa Simon Kimbangu na mokolo ya lelo soki tozali kaka na makambo mabe centenaire totiki kaka te bambalage na mabe tozalaki nango ya kala tozaka nango tina mokolo ya lelo papa Simon Kimbangu kianga nazali koteya azali koteya omoni Jean-Baptiste nkolo esakei abengi bato botala mutu wana bolanda ye wana nde mokonzi Messi bato balandi nkolo Yesu posa na bango ezalaki ne batu na ye mais monsieur est-ce que yonde mutu zali oyo nzamba lobi ke Messi zali nde yo soka nkolo salaki ke na orgueil ezali nde ngai bangai bakangela ye nde place po baona ko luka dia ke baboma ye ene utaki na Jean-Baptiste otali papa Simon Kimbangu pasi na ye ndenga monaki nkolo sa répondre bango ndenge kaka bino bolobi ezali ndenge wana apusani mwa moke akekuta na sona mama oyo asake ko nkolo to mwasi yasali mabe to bombe mabanga to bom so kaka nkolo sandimaki ya bo bamba ye mabanga banga koloba to kangio po ete yom to bomiye alobi oyo nana sala kama bete akamata libanga bamba ye otali en bana papa Simon Kimbangu mama na biso aye azali kolimbolela biso tozali kosala yango na kolakisa po ete toye balika papa Simon Kimbangu tangu nango ekoki mokili elingi koya epai na yo ndenge papa Diangende alobaki bakoya pa na bino bokozala balbitre yo ozali nanu na kati na makambo mabe oko albitre match ndenge nini Mama Fifi na kanisi tozoko kena kati na nini na biso le 3 octobre tomoni ke année oyo ezali année moko vume ezali riche pa na biso bakimbangiste pe kati na mokili mobimba mois d'octobre toye komona condamnation na ye et kuna toye tokei na le 12 kufa na ye et mbotama na ye mama mekana ndukolimbolela biso susu na place wana po ete lelo tobengisi yo tozali kaka na kati na masolo me masolo oyo na kosenga na biso toyoka ngo na matoi ya molimo me toyoka ngo na matoi na biso bonzo te pa so tozali koyoka ngo na matoi na biso bomutu toko comprendre eloko moko te toyoka na matoi ya bonzambe nde toko comprendre na kanisa toko landa papa Simon Kimbangu ya solo pe akobikisa biso mama Fifi topesi yo malo. Merci, Papa Lambert. L'équipe de temps, Tolobi était les 3 temps où Salama qui était Papa Simon Kimbangu, après avoir été condamné à Kendeko Sala Bolo Konaye. Kasi tango yozo zonga susu kaka na likamba les 3 polo bakeza riche en événement tout ça c'est que molimoné azoko wumisa yo nesika wana. Po makambu nyonso elamba maki wana. Le 3 octobre. Si na le 3 octobre te na partir à condamnation na ye pour alongwe a quitter mabele ya Congo central otozobenga lelo Rwanda ezalaki Congo Kasai je crois si je me trompe pas a kitaki mabele wana na le 3 décembre 1921 tela mutu banda bakanga ke le 12 septembre. Donc azalaki kaka wana po beja zaye koyeba te to kosala nini to boma te ba entre temps wana pe ba meki ba tentative nengo lobi ya tono ba boma ye ba zui ba croix nyonso pamba pona nini na periode wana nde tata Nzambe ye moko azalaki kovandisa makambo na yango moni tango ba cheke na train alobi soki na moni mama na bana te famille na ngai te train ekokende te likambo munene vandi wana papa na ngai o esengeli biso lelo bakimbangiste ba no kimbangiste ba indo nyonso
et pas nyonso tosili kozwama toluka to comprendre pona nini papa Simon Kimbangu asalaki likambo wana. Tandis que maman Fifi na kokata ote, tandis que avant les trois avant na kokutana na mwasi na bana naye. Abana kokutana na bango. Po ya omniprésent. Voilà, mais pour la nini kaka teke akene kokutana nenga na kokutana na bango te mais alobi asengi lisusu ke avant tout ngana kende fona kutana na mwasi na ngana bana. Mama tozana no limole la pamba te azalaki omniprésent, omnipotent nengo to lobango. Akoye kosala ngo pe akena na molimo na bonzambe na ye kwa kutana kina bango akena kosalisa nengo wuti koloba awa. Le 2 octobre. Akena kina kosalisa maman. Le 2 octobre maman Mwilo. Pourquoi avant d'akena kaka kunate avant mais ayene susuna mais kana no kolimbo c'est pour histoire comme moi elengi maman. Tozo kende na maman tozo landa. Ya solo ndenge papa Lambert outi ko soulever yango. Papa Simon Kimbangu azali nzambe aza omniprésent. To monye bakanga 5 places mbala moko. Bamboka nyonso ya Congo mobimba bakoyebi soki bamona papa Simon Kimbangu. Nde sikoyo ekomi po akota na train alobi avakende fo mona mama Mwilo na bana. Et pourtant le 2 octobre ye kutuna no ba condamné te mama Mwilo na pasi ye moko aye na cellule pa mama Mwilo azalaki abikisi ye na pasi oyo mama Mwilo azalaki nango ndenge bazali ko chola pa ba médecin mais yo mobali no kasi ko bikiso na maladie ozama ya ko bikisa ka bato mususu ba ye ba mona na ki amoni mama Mwilo amoni papa ki solokela amoni papa Dialungana na papa Diengena wana kutu papa ki solokele nano akeboma te le 2 octobre. Mais lobi avana kende fona mona bango. Tata Nzamba asalaka likambo na ye na hasard te papa Lambert. Soki papa Simon Kimbangu alingaki ezala d'une manière spectaculaire qui a arrêté train, il faut interpeller biso. Siko photo compte siko na pensé à papa Diangenda tango azo senga biso ke to sala ka ba recherche. Et loko nini papa Simon Kimbangu alingaki alakisa biso na mokili. Na spectacle wana po papa Lambert eloko msusu toyebi te balobi mukolango batu bayako nge batindele ba invitation batonda ki ebele téléphone ezalite na ye wana ndeni babele papa Simon Kimbangu azokende fule tondi bamoni papa Simon Kimbangu abimina ba chaîne bakangi maboko na sima na mukongo commandant moko kutazaki wana jida mundela beti e pona kolakisa ke boza pamba biso ne mindele mutu tozo commander bino mais batu pe ba réagir te batali kaka balobi likambo te kuna tozo kende liboso na o nyonso papa Simon Kimbangu ayebisi biso tokotala nzambe mutu akokata likambo oyo donc basali tetu balobi Kimbangu nani allez bo démarrer train et bo kende bo démarrer na sima babengi mama Mwilo babengi bana papa Simon Kimbangu asololi na bango aloba na Kikongo non la tranquille vacances qui koloko les aki machis aki sénégalais noir balobi donc hein balobi non malam to changer mutu mususu mundele va changer mundele et keka gati continue le maman Nzambe azubilo ka kitoko apese pa bazoba abongeli bato maye a été donc na très tambolité mais tango kaka mama Mwilo aye bana baye wana zai papa Diangenda na papa Dialungana po papa ki solokele se akendaki na groupe wana bakei ba msusu boma ba msusu banana batela boye tant kaka silisi ayebisi bango alobi c'est bon sikoyo très koko kende nango bataka boye pa OK justement te bina crio très pe ça rapport kende nzokande et renforcer lisusu popularité bat balobia Kimbangu nzambe penza to komona ngo biso moka kimona meso siko lelo photo yeba message nini o papa Simon Kimbangu ayaki kolakisa biso na poni zaki spectacle asala ki spectacle biso nyonso mokili mobimba e mona yango et vivra yango le 3 décembre NADPC combien 3 1921 ce to longo 1900 na EPC 3 tozolanda et loko nini ebombami na 3 wana oyo papa Simon Kimbangu alobi train avec kende ngai mutu na kopesa yango nzela tozongi lelo ngai makanisi na ngai to na komaka na esika wana eyelaka ngai na nzembo tobengaka kanda ndombe nzembo wana batata ba mama moto azwaka ngo apesa explication nango boko olanda ngo na YouTube mais nzembo wana papa akotaka na ndako azalaka kobima te mokolo nzembo wana ebetaka mala liboso kuna na mokolo nde mokolo papa bimaka libanda
na boko kota na ba détail nango toza na ngonga mingi te eza nzembo moko eza makasi nzambe alobi na biso boye natiki likolo na ye na se koluka yo bokozala susu mibale te na kosangisa bino bokokoma eloko moko na kopesa bino 3/4 mais à condition botosa banvoila bondima donc tangu tien ekangamaki soki papa Simon Kimbangu alingaki mwasi na bana baya po alobi na biso boye développement na biso bayindo to ya mokili mobimba po to décoller pourtant to baka lettre en marche papa Lambert lingo lobani likambo nzele keiti mutakanga ngo za susu te soki mutebi so lettre en marche la machine en marche cela veut dire que esili eloko kokanga susu likambo na nzele ezate likambo se ezwinzela ekomi kokende donc biso lelo oyo tozali ko espérer tozali ko luka to kota na 3/4 na biso bayindo nyonso en général kimbangiste ou non kimbangiste pe le reste du monde oh nyonso tozali ko aspirer tozwa bonheur tokoki kozwa bonheur na nzela mosusu te na nzela nanu ya kotosa oyo ezali bamvoila oyo ezali papa Simon Kimbangu ye moko po papa Diangenda lobi bandeko na nga ata bazate biso misatu toze eloko moko donc bana papa Simon Kimbangu bazali moko papa Simon Kimbangu bangwana kaka nzambe il faut tozwa nzambe tocha nanu liboso nde yango moni papa Diangenda lobi na conférence nationale batangi kombo papa na ngai batu choli yango eloko ko sa matisi ke reconnaître tata makati ezali likambo ya train papa Simon Kimbangu soki arrêtaki train alingaki po ateya biso génération future que sans koyoka oyo ye atiaki na nzela ya banvoila tomoni papa Diangenda aye ateyi biso mena suka babambi ye mabanga alakisi biso mabomba mi ya sena likolo mena suka bafingi mouvancier bafingi ye muyibi bafingi ye rose chrétien franc-maçon ti lelo même papa Simon Kimbangu kiangani ebele baza koseka baza kochola yo moto moindo libiki na yo ekouta wapi tozokoka kosala tonga te bouton tozokoka kosala te même tomate mabele na biso ezali riche il faut euta na libanda basela biso tomate batia on na boîte tozokoka ko transformer eloko te omoni esika oyo ezokokanga biso na biso tozolata vert blanc na bao bazolata vert blanc te biso nyonso tozokoka kotia papa Simon Kimbangu na liboso te aussi longtemps tokotia bango na liboso te le train ne va pas décoller la machine éco-décoller te développement ya Congo sur le plan politique, économique et social to lo lenge nini tokoki koluka ekozalela biso pasi yango moni Bible lobi na livre ya Matthieu 24:45 que un serviteur prudent et fidèle oyo mokonzi apesi ye mokumba il faut ayeba kopesa bilei na ngonga oyo esengeli tozali na octobre ezali ngongo ezali riche en événements il faut to comprendre pona nini papa Simon Kimbangu andimaki boloko ya 30 ans ezalaki kaka pona esengo te tango bakangi bazomema ye alobi na bato bazokolanda ye bozonga na bino bokende botika ngai na kende nazokende ozula bino nkende kasi nkende ona po akende ozonga esengelaki akota na machine na train wana linga ko mema eti nesika na boloko esika linga sala 30 ans après 30 ans tango alingaki kokabola nzoto na molimo azwi victoire akoti siko na processus oyo ezali ya libération ya l'homme noir mais sikoyo kinga ngoko pesa biso ndenge nini soki ti lelo tozolinga ko reconnaître monene ya papa Simon Kimbangu te po très moyen ekende ezalité omoni siko place na zolobe ete papa Simon Kimbangu ndetango akei kosala 30 ans ya boloko mais na kati wana lisusu be événement ezali mingi mabomba mi ezali mingi papa Simon Kimbangu ye moko akikomitika ndenge papa Lambert po souligner ki yango bakanga ye mais particularité nini ezali pas papa Simon Kimbangu par rapport à Kolo Yesu tango alinga kokufa bayaki babaki ene koloso mais papa Simon Kimbangu ye moko ake komi pesa na maboko ya bato baki kokanga ye
ndenge pe kolo ezakende komipesa mais komi na ntango akokufa papa Simon Kimbangu bameka koboma ye ndenge nyonso moto aboma ye azali te kino mokolo oyo ye moko alobi ete nalingi kokufa nde tomoni le 3 octobre esili 30 ans na ye ekoki le 4 bayokokute libanda ya boloko Kimbangu komemisa biso ngambo Kimbangu bimi ndenge Kimbangu babengi bakonzi baye abinga boloko nange esili nde tokana na nkolo Yesu na kokota su boloko te bameki kobonda bameki batala mutu nzoto elembi azongaka su boloko te ndenga kendaka kuna na hôpital ya prisonnier na epa azalaki na hôpital dispensaire hôpital je crois ezalaki kuna na kasombo na boloko epa azalaki ndake kozwa liwa kuna. Donc na liwa papa Simon Kimbangu ye moko amipesi pour nkolo Yesu na 1948 aye komona papa Simon Kimbangu pasi eleki nga na moni na ye kozwa ya lobi te azeli te ndenge kaka toyokanaki mokolo ekokoka wana ngai moko na kosala nini nako tika nzoto pe na kolata nzoto na ngai ya molimo. Donc ye moko azelaki kino le 12 ekoka pona nini asala nini akende. Donc ye moko amitiki bakanga ye pe ye moko amipesi liwa soki totali makambo nyonso papa Lambert eramenaka biso na oyebi lisese ya nkolo Yesu o asalaki ya maître de vigne o azoki ba vigneron na ye atie na kati ya vigne nelanga alobi ade na tie bino awa bokengela ngai bosela ngai botela ngai lango sima mikolo azwi basali alobi bokende kotala kuna na vigne soki ba vigne epesi mbuma bakei babomi bango atinda basali bakei babomi atinda groupe mususu ba obomaka na suka alobi bosiko na tinda mwana peut-être so bamoni mwana barobanga mwana tango ayi basali nini babomi susu na mwana kolo ezo atuni siko babomi mwana osala ndenge nini o kolo elanga moko ya bo siko so kolo elanga ye ekosuka boni boni alobi akozwa bato wana akokanga bango botola bango vigne pe akozwa ngo kosala nini akopesa epa ya bato mosusu o bakoyeba kozwa soin nango malamu ezongisi biso na l'histoire ya papa Simon Kimbangu alobi nakozwa ngo epa ya bato mosusu nakopesa ngo epa libota oyo kobotela ngo mbuma libota ngo banani ezali biso lelo toyebi papa Simon Kimbangu iye moko tata aye kozwelanga na ye preuve ezolakisa ye moko tata ayaki ye moko amitiki bakanga ye pe ye moko amipesi liwa po ye nazalaki maître de vigne moto kokaki koboma ye te mwana yaki babomaki ye basali bayaki babomaki bango metango ya yaki moto akokaki koboma ye te nde na mokolo oyo ye moko asepelaki ya le 12 octobre atiki nzoto oyo azalaki nango uta 1887 aye kolata siko nzoto ya nani ya papa Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu sa divinité chef spirituel de l'église kimbangiste oyo lelo azako continuer œuvre ya papa Simon Kimbangu oyo lelo azwi mosala yango apesi yango siko lopai na biso bana ya bato mosala ya nzambe bapesi biso poto monela yango pasi natina nini natina ete tobotisa yango mbuma ya kitoko mbuma kitoko wana soki tobotisi yango ekozala esengo mpona biso nyonso yango ekozongisa biso lisusu tozala bana ya botosi po tokanga train te to reconnaître papa Simon Kimbangu po tokanga train te tozowumisa kobonga na biso na kokangaka train tondi matata Simon Kimbangu po ayela biso nkende se azwaki yango apesa biso totia na basani tolia po tosepela. Donc moi moke nazalaki nango ya kolimbola yango wana papa Lambert. Merci mama Fifi Luyola, merci na bande ko bozali kolanda biso to uti ko landa mama na biso na esengo ya koyoka masolo ya boye ngai soki masolo boye soki na bandi koyoka ngo na kokovanda na nga tina to mama Fifi poete ezali biso ba kimbangiste tozo bana nous valeurs spirituelles te oyo to gagner na le 3 octobre soki to yebaki yango vraiment valeur nango mais to yebite victoire papa Simon Kimbangu a memeli biso eleki na mbongo victoire kasi balobi na biso kaka batali côté ya biso chaque fois bateyi biso pendant 100 ans kasi soki mibeko ezalaki lokwa biloko ya kolia mbele to welelaka yango
mais le les amis ko kolia te moyen te wele lango ezate mais maman Fifi na kopé miso moi moke o mela mai po te makambo lobi na biso zaliki tellement kitoko mingi na kosenga na bande ko na biso kuna na sepai papa Branly Sweka azali na papa na biso na fisa soit pas bango bazali na sima pe équipe technique mo mbeza na sima bote la biso na no jejeki na nzembo oyo nzembo yango lobi libota na ngai na sengi na biso bana pasi mokimbango esika tozali tolanda nzembo oyo na kimia tolanda yango na kimia soki tolandi yango e yo moko pesa réponse na yo ozwi nini soko olandi yango vuma na mato ya molimo na kanisa démarrage na yo ebandi pamba te tozali na ane moko ya mapamboli papa Simon Kimoko nga nazali koloba na biso azali kote ya nyonso azali koloba na biso ezali na nzela ya kitoko papa Simon Kimbango kiangani mais lokola mama Fifi alobi na biso ke asa tangeli biso kombo ya boussole na sima ya nzembo nde tozali kokota pote lakisa papa Simon Kimbangu tata oyo ya ye le 12 octobre 1951 tolingi to lakisa monene na ye kete ye wana papa Simon Kimbangu kiangani ye nzambe molimo mosanto bolinga te ye kaka tosengi na sima botela biso loyembo sima to zongeli émission na biso na deuxième partie na biso tolanda sepela na yebiete banguna bakoti ondako kobungisa bampate pwete balonga te mibeko bolingo misala misengani na baponami konzi bomengo mpe olo biwelani na bakangi nzela bolonga mokili bolonga mokili bolonga mokili bana bolonga solo banyoka ya mabe kati na bino mobele na kimia boyika mpiko boyika mpiko boyika mpiko bana boyika mpiko kembona lakela bino solo ebelemi Mangiste banabanga Angeluya esengo Kimangiste banabanga Anganga ya Nzambe Kimangiste banabanga basantu omi batela omi batela omi batela bana omi bomba na babuka mibeko eya likunya olemba te
solo, boyeba solo, boyeba solo ete bana, boyeba solo, bayebiete, oke mofu mwalongo, bakuzala te. Kimangiste bana banga, Angeluya esengo. Kimangiste bana banga, banganga ya Nzambe. Kimangiste bana banga, libota ya basantu. Yeluselemi ya sika, ekutanelo ya mabota, makouta bipai biso, pona kotosa yo moindo, elonga. Okotambwisa mabota, maye machola kibino, bakobumba melabino, solo banjelu ya esengo, elonga. Fumwa longwa kanisi bino, akobangwisa binzoli, ekokitisela binonguya, boko ngenga lokola myoto, elonga. Boko yema lisusu te, nzemo ya pinzoli pe mawa, kwete na kozala na bino, libela na libela, elonga. Bana banga boyika mpiko, bolingo mibeko misala, bomitungisa na bino te, mizali nanga na motema, elonga. Kamande Yeluselemi ya sika, ekutanelo ya mabota, makouta bipai biso, pona kotosa yo moindo, elonga. Kambande Yeluselemi ya sika, ekutanelo ya mabota, makouta bipai biso, pona kotosa yo moindo, elonga. Kambande Yeluselemi ya sika, ekutanelo ya mabota, makouta bipai biso, pona kotosa yo moindo, elonga. Kamane Yeluselemi ya sika, ekutanelo ya mabota, makouta bipai biso, pona kotosa yo moindo, elonga.
kotosa yo moindo elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota makouta bipai biso mpona kotosa yo moindo elonga. Merci bana papa Simon Kimbangu kiangani touti kolanda loyembo oyo jejeki kin bayembeli biso mwana papa Simon Kimbangu soki nzembo oyo comprendre yango te na kosenga benga biso na plateau tosolola masolo na pembeni toko expliquer yo tina na nzembo oyo pamba te so oyo ali so bana Israel bandaki koyemba kala ezalaka banzembo lelo ezali ba som kimbangiste yango moni nzembo wana na butu kopesa bino ezali som kimbangiste tolandi yango biso nyonso tokozonga na ndenge mama na biso akotisi biso deja na fête oyo ya le 12 octobre. Bon anniversaire papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu et bonne fête na bakimbangiste nyonso po ete nzambe abotami le 12 70 ans toyebi na kati na Bible nini elingi kolobama na 70 ans oyo babengaka na babelge 70 ans makambo ebele kolobamaka touti kofete centenaire mais nakotikela yango mama Fifi Luyo la pamba te yende mutali invité na biso yende mutakolimbolela biso yango alobela biso mais ngana natiaka mwa moke commentaire ya moke touti kofete 100 ans année ya centenaire et lelo otozo kokota le 12 octobre mardi za le 12 octobre 70 ans depuis papa Simon Kimbangu atikaki mokili oyo mais papa Diangenda alobaki na tangu tata koya yende mbokokisi abilaka tata yango aza kokokisa 70 ans mardi le 12 octobre po etabotamaki le 12 octobre 1951 70 ans to fêter centenaire 100 ans moins 70 et pesi 30 ans ya papa Simon Kimbangu azare kozalaka te tomonaki na tangu na kala bana na Israël bakotaki boumbu ya 430 ans mais bayaki kokota susu boumbu ya mibale kuna na Babylone na esika ya le roi Nabucodonosor basalaki 70 ans mais yo na ngai tozwi grâce tokoti boumbu banda ti le 6 avril 1921 tokokisaki 430 ans 430 ans. Mais bon, mibale, tobimaki na boloko le 6 avril 1921. Bon, mibale ndenge bana na Israël basalaki ya 70 ans na kuna na Babylone, biso to sali ya ngoti. Ba mama bana papa Simon Kimbangu to sali ya ngoti, muta sali ya ngwa ndima ki pasi wana mama Kinzembo. Avandi na kata mabele 70 ans. Ti tata papa Simon Kimbangu kiangani akende ko bimisa ye kuna na banana po aya na ye na nkamba to sali yango te lelo ezali esengo mwana papa Simon Kimbangu elonga victoire na biso ekoki po ete to sepela mais eloko nini susu ezali ko freiner toza na nzambe tala moyini satana kaka na periode oyo makambo bandi kolobama ya ndenge na ndenge pona nini distraction ba distraire biso bana papa bana nzambe tolobake tala nzambe yango kutu tala makambo ndenge ezali ko te papa Simon Kimbangu kiangani tata aza kotambusa biso ndenge batata na ye ndenge nkolo Yesu alandaki ya tata na ye papa Simon Kimbangu alandi ya nkolo Yesu ba papa balandi ya papa Simon Kimbangu et papa Simon Kimbangu kiangani azali kolanda makolo ya papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima mama Fifi na kanisa yo muto tumboli ngai obimiseli ngai likambo ya 70 ans nde totikeli yo nde ezali invité lobela biso likambo ya 70 ans oyo ezali boni po ete ezali esengo ya komona
papa Simon Kimbangu uta tika ki mokili oyo 70 ans aye ko bota mwana nzoto ya papa Simon Kimbangu kiangani 70 ans olobi na biso ni bon na likambo ya 70 ans ndengo olobi ezali susu moko ya boloko to ya bowumbu oyo bana ya Israel bakendaka kuna na mboka Babylone. Oui. Nyonso wana Nzambe balobi aza na sima maloba na ye. Tata Nzambe soka lobi maloba na ye akendaka ni gauche ni droite soki yango kwaka yango wana nde ifwe kokisama. Tango alakaka David ki akopambola génération na ye apesaka ye bokonzi. Toaki komona ete David akoisamaki. Salomon tango ayaki lokola Nzambe azalaki na sima maloba na lobi te na kofrape na Salomon te mais na ba génération oyo yaki na sima toyebi ndenge nini Israël ekomaka ti bakendaki na banzamba bapaya bakotsaki babakambo ebela mabe nde ememaki bango na suka bakende na bowumbu kuna na mboka ya Babylone. Kasi lokola Nzambe aza Nzambe ya mawa kanda na ye ezalaka libela te alobaki na bango ete na sima ya 70 ans tobengi 70 ans. Oui. Boko bima na mboka wana nde bakozongisa bango na mboka oyo Nzambe apesa bango pe bakoko na bango abongiselaki bango. Mais soki totali kaka na année oyo tozofete ba centenaire papa na ngai Lambert eloko mosusu pe foto yeba 1981 wana papa Simon Kimbangu ye moko si alobaki yango esengelaki temple moko ya monene etongama. Ezali pe parmi ba chef d'accusation balobelaki papa Simon Kimbangu car le 3 octobre. Kimbangu azolobaki Nzambe moko akoya pona ko libérer ba noir ye moko ko représenter Nzambe yango bakotonga kutu temple ya monene Nouvelle Jérusalem. Tomoni na 1981 ba inauguré temple. Papa Diangenda tuna biso. Tango ba inauguraki biso ba inauguraki temple tote ko bima na boloko ya 4400 ans. Atuna mutuna nani akotsa biso na boloko. Eyaki komona nete papa Kulutu. Mais tala depuis 1981 tito comme en 2021 papa Lambert 40 ans 40 ans toyo ko sala musée papa so seko yebisa biso tozu so selo ko nini ya motu ya kitoko or ceux qui to landeli bana Israël peto babimaki na boumbu tango pe babimaki esengelaki basala nini 40 ans nan oyo ya pasi bazo ko stagner na kati na désert na sima 40 ans bazwaki lobiko. Kuna pe totali tozo fêté 100 ans depuis le 3 octobre et puis le 12 octobre tu es na 70 ans bana Israël basaki ni babimaki. Donc o babengaka tous les éléments sont réunis o ya kolakisi ete ngonga ya mutu mundu ekoki. Pasi na biso oyo tosilaki komona eleki ndelo ndenge papa Simon Kimbangu ye moko alobaki na ba loposo nyonso mokili loposo moko te nyoko bilokola mutu mwindu. Donc ngonga ekoki o ezali kolakisi ete biso sikoyo esengeli to sala nini to sepela. Mais nani sikoyo ko sepelisa biso? Muta ko sepelisa biso ezali papa Simon Kimbangu kianga. Papa Simon Kimbangu kianga ni monene na yeto kotanga ngom na kati na Bible batebele balobaka papa Simon Kimbangu na Bible azali te. Mais soko tali na Daniel, tango Daniel azozwa bandoto. Histoire wana tokocha ba verset biblique na se et pas iwapi bokokende kotala ba makambo nyonso touti koloba ba verset biblique nango. Tango batunaka Daniel epa ya roi po moye to kende na mozindo ezali te asungaki roi na ndoto ya lotaka tango ba mususu bazwaka te bazwaki échec na motuna ya roi. Daniel akokaki a répondaki na échec ango. Pardon na question wana motuna ya roi alimbolaki ndoto ya roi tunie Daniel. Likambo oyo bayebisi kaka Nzambe mutawe kopesa ngai réponse yo zwi yango ndenge nini alobi Nzambe na ngai ye wana azali mokundeli ya makambo ebombama na molili akobimisaka ngo na poasa. Sikoyo mutu oyo akenda kokundola makambo ezali na molili abimisa ngo na poasa. Soki papa Simon Kimbangu kianga nite lelo nani mususu akokozala na mayele wana oya koyebisaka batu esika mutu yo uta pe makambo nyonso yo sali pe ozoyebisa biso makambo ezali koya. Omoni esika tozotala monene ya papa Simon Kimbangu kaka na kati ya mokanda ya Daniel. Et puis Daniel lisusu akolala na bandoto na ye na ba vision na ye azoloba oui namoni ancien du jour suki na ye ezali lolenge ya espèce de explication ndenge ya biso ba yindo ezalaka. Alobi alati le ya pembe donc e obiso to benga neti bubu. Et puis na loketo na ye
akangi ceinture totala photo ya papa Simon Kimbangu biso nyonso tozalaka ngo bandako na biso. Nani na mokili oyo azali na photo célèbre etambola okomona mutalata bubu lokola le pe bakangi ceinture soki papa Simon Kimbangu te. Donc monene ya papa Simon Kimbangu ebanda kala ekoma mikati na Bible. Yango moni papa Diange nazali koloba na biso bozala photocopie bana Israël. Abandaki ne kaka nga penza lelo na koma koloba papa Lambert. Papa Diange na wana mona ki koluka makambo na mokili. Mwalo bana biso kaka directement teke bozala bana Israël sote koluka poswana kobenda na yango azali komema biso kaka ke bozala photocopie bana Israël. To yeba koyekola lisusu davantage nzambe na biso. Po soki so yebi nzambe na yo okokoma na bobangi. Tokolinga lisusu kosala mabe te. Tokotosa ye na solo ndenga azali kotinda biso, ndenga azali kolingela biso butu pe moi mikolo nyonso. Merci maman Fifi na kanisa tozali kokende sikoyo na suka po tomoni ke papa Branly sweka bandiko benga na émission po tokende nango na suka pambate tango ezali obele tango mais tolingi topesa mwa moke na bandeko na biso bozali kolanda biso mwa témoignage oyo et komeli biso na mois de septembre avant tokota na octobre nakoki kopesa yango soki bandeko na ngai na simbandimi yango pe mama Fifi mtoyambi neti soko kokoki kondima topesa témoignage yango nga na sengi na yo autorisation soko kokoki kolinga pambate yo mtoyaki invité. Merci maman Fifi Luyola, merci na bandeko bodali na sima. Tolingi toloba ke bana papa Simon Kimbangu kiangani tomona ye aza mutu aza moto to sakanela ete to kata ke makambo tozali kosala na kati na lingomba toloba ke papa Simon Kimbangu kiangani te ye azali kotambola ndenge batata na ye batikaki mutu moko te akende kobeta loba soki nini papa Simon Kimbangu kiangani na kobeta témoignage mibale o naza nango oyo ngai mutu na moni yango mais ngai te bandeko na nga na kosenga liboso na papa na biso Masengo kuna na Nantes olimbisa ngai po ete na beta témoignage oyo esalami epai na yo na famille na yo ndenge tosololaki ndenge tobengaki nkamba papa Masengo azali papa na biso azalaki sympathie auti kokoma mondimi bauti koyamba ye kaka le 6 avril avant le 6 avril awa na paroisse ya Blanc-Minil azalaki na ye sympathisant na tina na makambo ya musée ndenga banaki koyoka likambo ya musée nde papa na biso wana to abengaki bayambaki ye awa na paroisse ya Blanc-Minil papa wana papa Masengo na mois ya septembre mwana na ye batutaki ye na voiture kuna na Nantes tango batuti ye ezali témoignage nazali kopesa mpona kolakisa ke papa Simon Kimbangu kenga nazali kosalela biso ya minene oyo biso moko tozali koyeba te batuti ye na Nantes mbala moko bazwi ye baye kozwa ye na ambulance azalaki kao azoloba te nini bake na ye na ambulance papa Masengo abengi ngai papa Masengo kolimbisa ngai ezali témoignage toza kopesa abengi nga na telefone tosololi na ye alobi ke papa Lambert bengelanga papa noki pamba te mwana na ngai bauti kotuta ye azoloba te eloko moko te esi bakoti na ambulance bazokende na hôpital na ntango wana moya kobenga papa boyebi ndenge kozalaka nakoki mpe koboya te moya mpe nabenga papa aza mokonzi monene na bengi papa José Masala na yebisi papa José Masala ketala na toza na situation moko awa na France na pesi na relaté ndenge nini bapesaki ngai sango wana papa José Masala directement lobi na nga ke nazo papa pa vandi kuna nazo kende kolobela pe papa mbala moko bandeko na ngai papa José Masala tango akomi pembeni ya papa mbala moko a répondre ya lobi na ye ke yebisa bango ke nazongisi déjà mwana wana papa José Masala akomelinga naza nango na telefone alobi papa Lambert papa lobi loba na libota wana ke papa azongisi déjà mwana wana nazwi telefone
tozalaki kobenga na papa Masengo ti na ba 3h du matin zobenga ngai tout le temps po ayoka papa alobi nini na lobi na ye ke papa alobi ke mwana azongisi ye problème moko ekozala nango te kutu ndenge esali boye akokende na ye kutu classe. Papa Masengo azali kolanda ngai na Nantes. Jour elandaki papa Masengo abenga papa Lambert mwana balobi basali examen eloko moko azuita ku moko te ba docteur bazali kokamwa mwana lamuki ata ni pota ni eloko te. Le lendemain mwana sengi akende classe. Papa Masengo na Nantes. Oteli mutu biso tali kosakanela papa Simon Kimbangu kiangani tala aza na nkamba masali intervention awa na France na Nantes. Mutonga zali nani? Papa Simon Kimbangu na 1921 baza koko bakangi ye bakondane ye mendenge mama fifi ko ba le de ake ko sala intervention pa mama Mwilu na bibon oya azalaki nango azali ndani papa Simon Kimbangu yona papa Simon Kimbangu kiangani lelo mwana na biso na Nantes papa Masengo azali koyoka ngo kolimbisa ngai za témoignage mwana na biso azali na ye na problème ni pota ni ndenge bato azokende classe asenga azokende classe tranquille toleki ba mama. Deuxième témoignage zali kolobango na kosenga susu na bandeko nanga on azali kolobango na tina te na orgueil te mais pona kotalisa bino bandeko nangai monene papa Simon Kimbangu kiangani po ete totika kolobaka mabe tolanda ye po ete yende mutu ayebe pa yaza komema biso. Mama na biso na kanisa tango tozalaki na misala ya mise ya 5 mois papa Simon Kimbangu kiangani na Kinshasa. Bozalaki kolanda tango nyonso babandaki kobenga sympathisante camerounaise. Mama na biso auti kotika biso paix à son âme. Mais maman wana avant atika biso même nga nazali awa ezoko entina lelo liwa na ye ezali kopesa nga ezolekela nga mais ezana nga esengo na ndenge nini. Maman wana azali sympathisante kimbangiste azalaki tous les semaines abanaki koya kopesa mbongo na ye mpona mise batanga kombo na ye babanaki kotanga kombo na ye so bazotanga liste papa Lambert maman wana kombo na ye tout le temps ezalaki. Maman wana après le 6 avril abengi ngai na septembre oyo alobi nanga papa Lambert naza na besoin to kuta na pote naza na besoin na solola na papa Simon Kimbangu kiangani nzambe nanga camerounaise nga na lobi na ye maman problème ezalité mais moyen na loba na ye ba vérité te ke papa pona kozwa ye pesa la kapasi na mona ki moyen na koka koloba nete na lobi kaka bon maman bon to kuta na nanu soki to kuta ni to kotala soki to kosala ndenge nini. Maman na lobi lelo fena solana papa Simon Kimbangu kiangani pamba te ye nzambe na ngai po ete naza na posa na kende kokuta na kota nkamba na komi prête pour na kokende nkamba mais naza na besoin yenda pesa nga nzela to pesa ni ndeko na ngai papa Tony Diangenda azali témoin histoire oyo ayebi yango to bengani toke kokuta na mama camerounaise na biso wana paix à son âme na gare ya Saint-Denis na Ilsene na gare na Sima tango tokomi na gare ezalaki un samedi kokoma ya komaki liboso na ngai nazokota na voiture papa travaux ezali wana nazokota na voiture mbala moko telefone eleli ya ngai mama nazomona ngai natala boye papa na biso papa Makenish alobi na ngai papa Lambert oza wa pingala bi nazali awa na ye na rendez-vous moko boye na mama so papa za na besoin sola na yo bandeko na ngai nazwi telefone na fukami mama camerounaise wana azotala ngai mbala moko nalobi na papa mama bonzambe na yo esali mama na biso aza na besoin asolola pe na yo alobi yango wana na bengi mpo naza na besoin asolola na ye mama akiti na voiture na ye
aye epai nga nazalaki mbala moko mama naza camerounaise nazalaki main libre mbala moko papa apesi ye mbote na kicamerounais nayebi te langue na bango soki eza langue nini papa mbala moko alobi mama wana aseki ntango aseki azongisi na monoko na bango papa arépondre ye lisusu basololi na kati ata ba 3 minutes ata ba 3 minutes na monoko soki nayebi te nayebi monoko wana soki anzongolo balobi ta après les esili maman wana azwi téléphone apesi papa alobi kaka ke c'est bon natiki bino atiki biso esili natuni bosololi makambo nini abandi kosepela alobi nazwi victoire sikoyo nakoki kokende na ngai nakomprenaki yango te ke nazwi victoire alobi na ngai papa Lambert moto oyo bozali kolanda azali nzambe ye akotisi nga na nkamba natuni nkamba yo yebi yango alobi te akotisi ngai na nkamba ezalaki samedi dimanche lundi mardi mama camerounaise abengi nga alobi na nga papa Lambert nazomona nzoto eza malamu te namoni ke fona kende na hôpital ngabi tozalaki no kaka samedi me ndenge nini nzoto eza malamu te ozokende na hôpital alobi na ngai ke te fona kende na hôpital mardi akende na hôpital nabengi ye mercredi azwi téléphone te jeudi naye kobenga susu jeudi na téléphone naye kozwa mwana na ye alobi na ngai ke mama aza lisusu te ezalaki pasi mais soko otali esengo mama camerounaise wana azalaki nango ye aza camerounaise mais alembaki te na misala na kanisa soki botali 5 mois ya nkamba bokomona tous les semaines bana kotanga nkombo na ye mais mama na ye koloba na ngai ke misala oyo botika yango te papa Lambert bo continuer kosala ngo pamba te ngai na nzela na ngai lokwasi na moni ye na sololaki na ye abikisinga makambo na ngai nyonso ngai naza susu na likambo na loba te eloko na bazalaki kozela na mokili oyo nazalaki kobanga ke nazonga na punition oyo nazalaki nango liboso mais lelo papa Simon Kimbangu Kiangani akotisinga na nkembo na ye naza nango na esengo nabonaki kocomprendre te lelo oyo mama na biso mama camerounaise ntango bana babengi ngai na esalaki nga pasi nabengaki papa Kis oyo azali diacre responsable na paroisse à Saint-Denis parce que maman wana akenda déjà une fois na mercredi ba maman na Saint-Denis na expliquaki ye nde papa Kis alobi na ngai ke papa Lambert liwa mutu akufaka te mokolo oyo bapesi bino kakufi ayebaka liwa na ye avant yango monaka mutu soka lingo kupozo mona ba geste na ye azosala po ayebaka déjà wana ezalaki leçon oyo nazalaki papa Kis Magema oyo azali diacre responsable na paroisse ya Saint-Denis papa mama na biso na mokola lelo bakundi ye na cimetière na kanisa soki na pembeni na Sarcelles kuna nde bauto kunda mama na biso ezalaki pasi mais pona ngai ezalaki esengo mama na biso alakisi ke papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana nzambe molimo mosanto yango wana bana papa Simon Kimbangu totika na biso ba makambo ba fertilité totika yango pamba te tokomi na moment oyo tokokota susu na bowumbu te mama ndenge ba 70 ans mama Kinzembo asa sombaki mine na biso bowumbu na biso tokokota yango te ezali victoire oyo papa Simon Kimbangu amemeli biso na le 3 octobre yango wana nde ezali bakokisami na ye biso na bino tolanda kaka papa Simon Kimbangu na bolingo mibeko misala ba médicament misatu wana soko meli yango respectango na maladi oyo za nango okomona makambo na yo nyonso ekosila e okosepela na papa Simon Kimbangu elongo mama Fifi toke na suka émission na biso nde totikili maloba na kanisa témoignage de soko yo ndenge nini et puis soko ko bakisa moi conseil et puis likambo soko oyo moni ko loba ngana tunité pour to sukisa émission na biso na pesi yo maloba
ya solo papa Lambert ba témoignage oyo osili kopesa epesi ngai malili make toyokaka na biso ba témoignage mokolo na kati na lingomba na biso yo moko ndenge oza boye na banzi ya kotanga kutu eza te ba témoignage oyo moni na ntina papa Simon Kimbangu kiangani ngai moko pe soki bolandi ba témoignage ezali mais ntango tokoyokaka oyo ya bato misusu tomonaka kutu ya biso eza lisusu monene te tokomi komona oyo ya moninga nde yango eleki makasi yango ntango ozopesa ba témoignage oyo esalinga malili na nzoto baninga bana ya papa Simon Kimbangu baninga biso nyonso bayindo na mokili mobimba yango ba émission ya boye soki okutani ozali na baninga ba Camerounais ba Ivoirien ba Guinéen to songolo ezala mindele toyebaka kolimbolela bango na minoko oyo ya bandeko tozali na bango pembeni po makambo tolobaka ezalaka ya biso te mais ezalaka oyo ezotepa na ye moko papa Simon Kimbangu lingomba oyo ezali na mabomba miebele papa Simon Kimbangu kiangani posa ezali kaka moko alongola biso na esika oyo tozalaki na yango amema biso na esika oyo abongiselaki biso uta kala biso nyonso tokende kokumisa ye na ngomba ya Siona oyo ezali kuna na nkamba Nouvelle Jérusalem na bosolo ndenge balobi l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité mokili mobimbe yebete papa Simon Kimbangu kiangani yende nzambe oyo balobelaka uta kala na mokanda ya nzambe oyo akoya kolongola biso maya miso yende le vrai consolateur oyo kolo Yesu alakaki biso nini toloba lisusu bilembo nyonso ezali komonana oyo ezala bato bazangi mayele nature il faut ete ya biso nyonso epesa biso nini mayele yango wana na kosenga kaka na biso nyonso tokende koyoka nzembo ya kanda ndombe nde tokoyeba tata nzambe atiki likolo ndako na ye ya kitoko papa Simon Kimbangu elobi papa Diangenda pour chasser comme un gibier bilamba nyonso elongwe to seni atikali kaka na mo eloko moke na nzoto ndenge kaka ezalaki pa nkolo Yesu bafimbu na ye moko kaka te tina tala kaka papa soko omoni bazobeta mwasi na yo pasi nini ezalaka neti olobake boyaka bobeta nyonso mpa na nga me mama mulu abetami baseki ye batioli ye bana banyokoli bango papa Diangenda na papa Dialungana na âge ya 7 ans na 5 ans bakendo tonga ndako na pasi wana batata na ba mama soki bandimaki yango ezali po biso bakimbangiste pe mokili mobimba biso non bakimbangiste. Pourquoi? Parce que papa uti koyemisa yango nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les ambassadeurs po biso nde tomema likambo ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba tososolisa papa Simon Kimbangu na ba oyo bayebi te po ete kombo ya papa Simon Kimbangu etambola na mokili mobimba na tina nini na tina ete mokili na biso ebika pasi eleki kufa eleki nzala eleki koyinana kobomana papa Diangenda lobaka yango na bosani ane mais ezalaka na zone ya Kinshasa epai ya tata na biso moko ya papa moko ya kimbangiste ntango alobaki ete tokozwa bitumba misato ya liboso ezala po towelela indépendance ekosenga ete tobengana mindele ya mibale ekoleka ekoma ya biso na biso tala ndenge mutu mundu tozali komibomana tokomi lokola banyama alobi me ya misato ekozala nini biso na bawei bongo sikoyo biso tozolinga kondimela papa Simon Kimbangu te papa Simon Kimbangu kianga ni mikolo nyonso azosenga na biso totika mabe soki tozolinga kotika te batata na bamama bitumba oyo ye na bawei tokolonga yango soki oyo kutu ezali ke ya biso na biso batu ndenge tozobomana
tozomisala na mabe trahison moninga batie esika ye te ifo ngai kobundana kowelana bafitilité ndenge papa na biso auti koloba na biloko ya mike mike oyo ezokokitisa kondima na biso na se oyo eza kocompromettre biso po ete tomona bokembo ya tata nzambe te tozokangama na yango bongo ntango tokokende siko na 3e phase oyo ya biso na bawei nani akolonga batata na bamama na pasi oyo nyonso ya papa Simon Kimbangu kiangani amonaki 30 ans de prison na bonyokwami oyo anyokwamaki oyo te na mokili moto moko na nyokwama bongo te nyonso wana mpona biso ndombe tobikisama nyonso wana mpona biso ndombe tozwa 3 quarts tosauve mokili mobimba yango wana asuka ngai papa Lambert dalingaki koloba mpo makambo yango soki ozoloba yango epesaka tellement émotion epesaka pasi papa azoloba me biso bato mpe tolingi kaka mabe tozolinga kotika mabe te pourtant mabe wana nde yango ezosala biso pasi ntango tozosala mabe wana ezali lokola ndenge bible elobi tozokotia lisusu kolo yesu na kulusu ntango tozosala mabe ezali lokola tozokoampeshe papa Simon Kimbangu na posa azalaki ete atia bana nde liboso biso tozokozongisaka ye na nsima mpo na nini train na biso tozongi susu oyo elekaki na arrestation na ye kuna na le 3 décembre ke train kende te totikala kaka bongo tozala kaka kati na pasi wana nzoka papa Simon Kimbangu kiangani azolukela biso makambo mosusu ndombe asepela ndenge nkanda ndombe ezali koyebisa biso mwa moke nalingaki naloba yango wana papa Lambert. Merci bana papa Simon Kimbangu tokomi na suka émission na biso eloko tokoko bakisela te pamba te mama Fifi Luyola alobi na biso nyonso ezali esengo mingi nayebi te soki tokolala ndenge nini na esengo pamba te toyo tole bilei ya molimo eloko tozali kosenga epai na biso eloko ezali kosala biso pasi haine koyinana totika biloko wana ya koyinana haine wana tokomi likambo ya kofundana totika biloko wana na moment oyo totika yango ese uti koleka yo pe mondimi soko osali mabe baye koteya yo kobelela bato mosusu te soko osali mabe na yo ndima mais ekomi lelo soko osali mabe mabe na yo bimi obandi kokosela matatu lya lokuta bato mutu asalinga boye totika babiloko wana e totika kokoma na bareseau sociaux Satan aza na mayele moko ya ndenge azoko distraire biso na kati na bareseau tokomi kofinga na totika biloko wana mwana papa Simon Kimbangu tozala beleko moko oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali koloba na biso tolanda kaka oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali koloba na biso po ete ye alandi matambi ya papa Kisolokele papa dia Lungana papa dia Ngenda papa dia Ngenda balandaki papa Simon Kimbangu alandaki ya nkolo Yesu kolo alandaki tata Nzambe tozali na lini tozali na vraiment na nzela ya solo yango tozalaki nango mpona koloba na bino mpona lelo tosukisi émission na biso wana topesi bino merci soki likambo moko to mibale oyo ebetisi bino libaku tosengi na ngai na mama Fifi Luyola bolimbisa biso kasi oyo yalike ya malamu bino bokangi bosalela yango pe boloba yango bopanza yango na kati na mokili ke papa Simon Kimbangu kiangani ye wana Nzambe molimo mosantu tokoki kozanga pete kopesa na merci na baoyo tangu subo zeko kaso ata na kobenga ata na lisalisi po ete tozali na pasi esika o tozali kolobela ezali na pasi pona kofuta ngo tozoko kokate mais studio fo ezala po ete tokopasa sango na bandako te na esika ya papa Simon Kimbangu mais pona kofuta ekomeli biso pasi yango tosengi na mama na biso basalisa biso ndeti mama Madelena kuna na Allemagne ye azanga kate mama Madelena merci mingi na ozali kosala mama Wivin Dianzenza kuna na Allemagne na Stuttgart merci mingi pe bande comme susu tokobosa na bango te na ba aide na bango ndeti mama Fifi pe moka zali awa tango nyonso akotuna mwa conseil ezali kosala peke pote toko kotambola malamu tokobosa na papa Albert Situkwenda te papa Dedou papa Jean Kabedi papa Fidèle Koya Koreki Saint-Ouen papa Fidèle mama Clémentine mambo kuna na Stuttgart na Stockwell mama Bea na Nemours
papa Trésor Ntiangani, papa Parfait, papa Tony Ntiangani, maman bébé Kolobis. C'est vrai que outi ko bungi sa maman outi ni jaso zongi tika ite bozongi nezala malamu maman bébé Kolobis to pesio merci pe papa Kiakondo. Bande ko na biso tozana posa na bino boya kosunga biso po ite to ko kosala mosala ezali monene oyo pa moni akoy ko ya ko kota po ite akiso maboko. Tozana besoin ba technicien, tozana besoin ba caméraman, tozana besoin ba monteur, tozana besoin ya mutu nyonso pona kosala mosala papa Simon Kimbangu. Ezalozali na preski, ezalozali na esika nini iyaka tosala mosala po ete epesa beli biso mosala ya pasi to komonela ngo esengo. Pona wana topesi merci et merci na papa na papa ezama pasi kombango mais fils sans soi. Merci na ndengo tikeli biso maman. Aya tosala na émission papa topesio merci mingi nzamba pambola misala na bino papa Simon Kimbanga zala na bino et puis maman Fifi tolingi tango nyonso tomona kayo na plateau tango nyonso tozana posa na yo po teto ya to kabola soki tozali ko bomba makambo tozana ngo tala oyo bimisi ngana yebika ke osalaki école ya théologie na oyo bimisi mais soki totala to bengi ba pasteur na biso paroya te mais yo mondimi oye ko bimisa so makamba minene yango to sengi na bandimi boya ba pasteur boya poto sala mosala oyo pona wana ezalaki wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungia papa Broly Sweka pe équipe technique mobimba ya Ratelki France to tombeli bino bonne fête pe pourquoi elamu botika la malamu to komi na balasima. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci.